va comprendre ba vani na ye mais aza muto esprit na ye et que simba te ozala président un grand pays le Congo. Alors yango wana siko esenga yeke non il faut que na dialogue to sur la masolo non surtout parce que makamu susu et que ko loba makaboyete parce que ça bien parce que mona batu katumbi azangani mona malamu siko ba BBC et puis siko mutazo continue ko BBC kamitatu un très ti akangisi na numemba ala siko azo kende ko BBC siko ça BBC déjà katumbi pour siko katumbi akanga masala soki ndenge nini pour yaso dans les traîtrises mais na ndenge on sakanate siko bino moko siko boloba na Congo yango sikoyo oyo tubino bokoloba na ekosimba te parce que mutu azate lokola mutu azate patika mutu azala na place na ye azala nde tozoloba ke non Kabila azala c'est alors que tokoyeba kobongisa a promettre batu bomoni image ndenge batu ya kananga na 2011 moi parti musu balandaki loyenge ya kokendo kumisa Tshisekedi mais Tshisekedi a décevoir bango na 2016 zongi na kati wana lobiki azongi pona ko promettre bango barrage à sali wana eza barrage moko ya munene et puis siko abandi yango facilisanga donc boti que l'état asilisa barrage voilà parce que soki ya sala ngote Tshisekedi abanda komba na ye atongani nango déjà na mboka na rien bosiko mutu déjà azo sala barrage oyo déjà na kati électricité za la raté la mboka na Tshisekedi abanda opposition depuis kala asa le monte azata la boulangerie bosiko bino moko bolo basiko chef d'état bandine musala na ye donc ti ako silisango donc boti que l'état a silisango donc ndeto lobike ba opposant wana nyonso tout bazane loko moko te o bako sa na Congo oyo président na biso ko sala te parce que président sala plus mieux nazo zongela su na ko continuer ko zongela ka yango ba refoulé ya Braza ba souffre ezaki ba quelques batu bazo kene ba passer bazo kene ko aider bango biso pe do kenda pe ko do meka ko aider na ndenge na biso gouvernement koki mwa pendate alisenga nini si fo sikoyo kaka euta kaka na présidence kaka donc ndenge za na Congo mobimba plus de 75 millions de population bacha kaka muteme pa ya mutu moko ça se fait pas na mboka ça mate ngebo cha kaka mutema epa ya mutu moko alors mutu wana azo sala makambo oyo eko sala ke po peuple na venir peuple za nanzala te pourtant déjà zo bongisa côté agriculture azo bongisa bakamakolia azobongisa bagriculture bilanga makamuno surtout élevage azobongisa côté électricité azobongisa côté donc côté même misala bazobongisa pourquoi parce que bazala besoin que dans l'avenir peuple congolais akufanzala te voilà pourquoi na osenga na biso ba congolais to ba comprendre to ba ko sala ke to sana un esprit d'amour tant que ça un esprit d'amour alors nzamba ko ba ko révéler bino que ba petit wana ba ventri wana ba osala ba ventri na opposa wana bazoko sabino ba olenga nkoi qu'est-ce que lui va avoir o akoko sala na Congo o lemsi yo tala ngo sala ngote olenga nkoi akosa nini o yo ko sala te bango tu wana donc baza bato yo bakoko sala lo mote donc président na biso Zuma lo biango clair makamu na biso ba africain tali biso ba africain to régler ngo entre nous yanga poni na ye aponi na ye ke donc mutango diriger Congo zaka le président Joseph Kabila donc tant ya poni na kana nga balobi ke yo nani oboya ye donc na kindu pe balobi donc partout Congo mobimba zolo bana banka eloko moko donc cela veut dire biso no c'est tant que ba congolais toujours le langage moko langage yango zaka ke no tous na besoin na ye tous na besoin na zala tous na besoin na asala musala o ayo sala pour Congo kende bien dernièrement bauti kotine nga bandi moko a nazala ngwawa ya général Kanyama wana zaki na colonel Kanyama akenda na bazaïr atamboli na bazaïr na nzela amoni banzela musune ezalaki bien te matamboli avec toute son équipe atamboli na nzela wana et puis bamoni ke non faut pas bongisa nzela na ba kosi pe ba bongisa nzela wana donc siko na wala sabino lelo après awa ndenge nini batambolaki na nzela la ndenge nini nzela ezalaki mais lelo nzela na nde tozolo ba bongi mais lelo na wala sabino botala ndenge nzela ezalaki ke batambolaki wana zana colonel Kanyama mais lelo comme général bomoni asali donc musala o babike donc révolution de la modernité na ndenge na ye wana zaki colonel asala quelque chose mais ce que yo opposant qu'est-ce que toi tu as fait rien na écoute militaire abungisi nzela bazayi za mboka nete mais abungisi bomona ngo ndenge batamboli wana moko bakangama écoute na nini na nzela pona wala sake nzela zaki bien mais ils ont fait des travail
kenzela ne bongi. Donc Congo ezosenga travail mutu na mutu abongisa na musala oyo azosala domaine osala bongisa ezate ko tia muninga kala parce que moi ke muninga osala bi tia muninga kala nzala eza partout yo on avait vu ba massacre pesa nango partout mais tout le monde a été que massacre sur la porte batelemi sa président mo oyo longa parce que massacre mo ce sont des voyous na ba jaloux baluka ba massacre nazonga suna na likamona ya matin fallu vraiment non qui peut nazo so na ba combattre que non moi je suis candidat à la présidence est-ce que vraiment a vous avez combien de voix pour le ça vraiment sécurité pourtant ce qu'il y a azosala ba débat na ba mindele siko ba bi que non muta ozala candidat yo azosala pour na libumune pas ozala rien zéro mutu lokola Martin Fayulu bo mekata essaye bo tia azala chef ya collectivité moko ya localité ya quartier nanu ko to chef ya quartier ata ya quartier moko yolo akoko ne ko sala te parce que mongo tu bo pesa ya ko tia na poche ka oyiba amongisa makambo na ye donc erosimba te donc bato wana bavanda batikela ba jeunesse basala makambo na bango parce que la jeunesse a besoin makambo bambongo ebele te jeunesse a besoin sala musala bien bato bayeba ye bato bamona que non il lui est certain na pesa la connaître exemple Néhémie Kiam au futur ministre de la jeunesse qu'il a fait ceci que bato bamoni que salami bazala besoin là parce que bango bazala besoin ya makambo te oyibaka lokola ba Martin Fayulu wana ce sont des voleurs des faux opposants oyo bakobebisa mboka. Donc prochainement on senga na bino ba combattant vraiment de ba titre bozo comme mebo tant bozo la normal bozo boko tikela bango batanga na te tala bakena conclave na bango ba bengisi ba combattant na bango ba collabo ba coopérer na bango bazala ki bino boyebi te na otanga ba komona bango ate pas sincère à rien bazolanda ba yebi yango donc ba tout moko zo mona ke bazo leksa bino na bino mo pe rezoleka na bango pe rezoleka donc ça ne sert à rien. Il faut que tous on la parole, tous un esprit d'amour, tout le monde aille bakolingana. Alors, na yango na linga que non, biso non souhaitant que les Congolais, tous que non, aimer son prochain, c'est un amour. L'amour c'est biblique. Si tu n'aimes pas, donc cela veut dire que tu n'as pas l'amour. Donc tu ne verras pas Dieu, parce que Dieu est esprit. Il fait que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Et puis Bible total s'abisso que Mouton nous sommes participer à l'injustice et l'ami de l'injustice. Moi, je ne peux pas participer à l'injustice. L'injustice, c'est quoi? C'est que si on a mouton, et loko, au monde que mouton, on a les loko, ils ont bien été, ils ont injuste. On peut participer dans le passé, on peut participer dans le cela veut dire que tu es en train de participer à l'injustice. Alors l'injustice, ça ne vient pas de Dieu. Donc Dieu est amour. Premièrement, il faut avoir l'amour en toi. Quand tu as l'amour, donc tu as un esprit de Dieu. Quand tu as l'amour, tu auras un esprit à aider Batou. Maman, on lit un esprit d'amour, soit un pauvre qui a aidé, un problème qui a aidé. Donc, donc, on a peace partout. Peace and love. On a prochain. Ce qui est un esprit, au moins, on a besoin de supporter parce que déjà, on a baboy. Et ça, on a supporter notre chef de l'État parce que tout le monde, parce que les étrangers tant bazumo net foule le batel babi mais babangi ku babi wa donc cela veut dire que azamuto pena babake mopona mi nzambe de mopona mi nzambe bazala contre te pour ça contre yé parce que la malédiction dans vie na yo ce n'est pas biblique bibliquement parlant bayinaka muto se loka babet malamu bayinaka muto se loka malamu te muto se loka malamu soko yinié o sala lisumu on va t'amener à la mort. Alors, ce que tu dis que nous avons la traîtrisme, Moïse Katumbi il était bien. Mais à côté de Makambo, il ne fallait pas quota. Parce que quand le traîtrisme, c'est la malédiction. Au BBC Vinayo, au BBC Makambo, tout, parce que tu deviens traître. Donc, traître, azalaka diable. Et puis, opposition, ça ne vient pas de Dieu. L'opposition, ça vient du diable. Alors, message on est dans un live sur mtvchannel.com, beaucoup de direct, beaucoup de YouTube directement. Et puis, pourquoi? Et quand tu as YouTube, tu as bienvenue, welcome. Et na YouTube, tu as TV RDC, welcome TV, beaucoup et puis, beaucoup de monde sur les amis de Welcome TV. Et puis, surtout ça, sur les amis de Jeannette Kabila. Et tout le monde, tous les Kabilistes mboté. Alors, on a tout est raisonné dans makambo na lobby awa ke ndenge ba opposant siko bandimi to ke dialogue alors ngai étant que kabilis na bi ke no dialogue en lokola bango bandimi ka dialogue ezaki liboso ba boyaki to ke nango tina 2017 alors
suivez les images. See you next time.